Bonjour bandeko nanga ezanga mamluba, j'espère que vous avez malam skanyos tu bozali. Nenge kana tirer attention na bino na situation mseo se développer. Na banza bolandi déjà na ba journaux que Ghana eza parmi ba pays africains au bazali ko poursuivre ou bien bazali na nzela ya kolinga ko développer ba armes nucléaires. Now depuis que Ghana ne produit pas les matières nécessaires pour nabako kosala ba armes nucléaires, mais de l'autre côté, ba pays lokola Niger, Congo, DRC, Zaire, ezana ba minéraux wana. Tozo yeba ke Corneille Nanga, tango alongwa ki Zaire, il est allé se réfugier kuna na Accra, Ghana, et de là, il s'est retrouvé wapi na Est kuna en train de mener sa rébellion. I think il y a une connexion entre rébellion que Nanga est en train de mener. I mean, total, ça c'est une coïncidence, n'est-ce pas? Parce que Ghana, toyebeli bango ke un bazaka na bango bato kimia, bazalo la Suisse d'Afrique, hein? Toyebi Ghana ke bango baza makasi na bakakao na bango, na babilanga na bango basalaka. Ghana na pas d'uranium, Ghana na produit none of that. Sikoyo, ce qui totali kaka timing, le timeline. Depuis Kalanyon soyo Ghana bazalaki na onction ya kolinga kosala ba arme nucléaire te pona nini. Tozolanda, et ne me dites pas que parce que ba pays à Sahel, monsieur ba komo ko poursuivre la course. Mais Ghana, avec leur président ici, a été aussi vu comme pays traître. Leur président a songi. Oui, il est dans les affaires ya côté ka ba président monsieur africain au baza contre les occidentaux. Président ghanéen oyo tokumisa kyoyo aza traître. Aza na molimo lokola ya kiotra aza na comportement songi kofundaka baninga. Museveni ndenge Museveni asalaki songi ba assassiner Muammar Kadhafi, ceux qui nazobosa na ba misusu bokutanga kombo, mais ce président ici actuel ya Ghana, son guerre munene. Oui. Il était critiqué il n'y a pas longtemps par ba homologue na ye pona ki songi wana. Musala ne koyoka kase que les autres présidents africains bazo planifié, surtout bo baza contre les impérialistes, tata wana afunda kabango, asala ka complot na bamindele. Azalo kola kokobaro azana Nigeria supe Tinubu, notre ancien criminel américain. Kasa zalaka na prison, tazalo kola ba Charles Taylor ya Liberia. Tinubu frauder moko ko saranate. Boy anglophone baleki ka ba francophone, oui, et plus pire ba anglophone baleki bino ba tubuzana ba influence ba belge. Tala ba séculaire ya Congo, ba séculaire moko miyibi ya ba kizengi ya salité, hein? Tala muninga séculaire ya solo, ye wana président na Nigeria. Chulombo séculaire moko ya tinate, na entourage na ba séculaire moko ya tinate. Tala Tinubu ko sepe Tinubu. Azaka séculaire, oui, c'est un séculaire de l'ancien temps. Kasi babuila ka en Amérique wakala neki shekula. Ye peka kalokola Joseph Kabila. Bomande Joseph Kabila a imprimaka diplôme de l'université na Google. Kwa ko sabino le londa ke na South Africa kolukasiko diplôme ya solo. Tinubu akosa kasili saka na université moko en États-Unis. Kombo apesa tangu balandisi vrai mutuana a existé mais pas pendant période ya lobaki puis kolo kombo na existaka eza Tinubu oyo te. Lokola zapeka ka mutu basia, oui. Mais bien bomona kate sia est dans l'affaire d'aller chercher les criminels. Hein? Bakendo ko sala ba coup d'état quelque part, to bakendo ko koma ba président quelque part, signature na bango pe yango anati. Oui, sokoza a choir boy, tu chantes na chorale na ba catholique kuna, si I don't want you, bango banga batonde ngwana te. Bango banga refosa pe na tendance ya yo zape na criminel, yo zape na nyomoko corrompu déjà. Kasi bazalo la Satan. Boso mona Satan eli mutulisu mwasika, a utilizaka mabo eza retrouver na kati na yo. Nde ayeka ka ko amplifier ngo kakati. Bonga sa ela mutu mabe asika. Botangele ngesika Satan ayela mutu mabe asika. Soko za ka faiblesse ya basi kaka nanzela basi nde Satan akozwila yote. Soko za la ka lokoso ambongo kaka nanzela lokoso nde sika kozwila, n'est-ce pas? Alors, il faut za la ka déjà tendance, déjà tu as une pensée corrompue. Nde Satan a peur qu'on y a présenté devant toi une tentation que tu ne sauras pas résister. Parce que bazo ba ke offre ba pesio ezo kende de père na nature eza retrouvé en katina yo. Boete, voilà. Tinubu, ce qui peut Tinubu,
pepe wana Nigeria oh na peuple ne moko balingaka ete c'est un traître aussi fakwa ya kokobar oh vieux âge ya sagesse Tinubu asali exception ya la kisi batu ke kimukbange na ye ke kozana ba mibange mususu mon ka mutu kaka za corrompu âge zo changer lokomoko on ne change pas la nature hein donc na bu jeunesse na ye chekulaire munene na bu jeunesse na ye malhonnête comme tout bon Nigérien qui se respecte parce Nigérien solo qui se respecte il faut ça la peu moins escroc moukier Tinubu n'est pas une exception non plus ake ko salela leur identité ake ko salela en Amérique kala si abatali balobi tozana besoin ya mutu aboye malhonnête comme ça mukola kolinga baluke les États-Unis tokozala na ba raison ya ko balukela ye kasi faut bango pe bazala kana une arme ya ko utiliser contre eux mukolo kozwa conscience oh je ne veux plus trahir mon peuple ah tu ne veux plus trahir mon peuple ba bendi tiroir ya mama be osala yo zalaka moyibi un président séculaire Obama batu boyo zana likamba koloba ndebo basala batuti donc tu es un otage tu es un président libre mais un otage hein et bon beaucoup de ces présidents africains au bamindele ba placer na pouvoir ba ko loba te pona nini à part que ce sont les blancs qui les ont mais mutsoka placé mais que tu as tes mains propres ko balukela pe mutu ana face ba ko balukela bango te po bazana ba vidéo na bango bazana ba record na bango ba crime basala sala et alors la Chilombo akasi ya penza loba contre les blancs au moins ndenge ba téléphone ko sonner bo bimisa ba vidéo na ye Chilombo ko se pendre ye moko so ba biba puata ya Chilombo ko miboma ye moko yango bomoni azosala ba jelo wala papa ne abandok et puis Chilombo za ndoki moko tozongele na mukie to sil sana likambia Chilombo za un sorcier historique hein? Ah oui Chilombo est un sorcier confirmé sans doute boyo bobando kanseke surtout bino balubo Chilombo za nzambe Chilombo bozela na betela bino lisalo masolo traître wana makambo auto sala mboka traître historique du n'est jamais vu Chilombo mwena muchanda mwena mufongu voyou confirmé bozela tolo belana no président ya Ghana son guerre oui ko puataka ba président mususu africain hein bon à part wana nanga oya biso Corneille Nanga tangu ya longwe Sénat après kasali ba jeune Chilombo po ba comme ça Chilombo président tangu bambani na mbetu azusiko onction kasala ki mabe il a trahi la nation bolanda ki rébellion sala ka wana te wana zaka lisu makasi le ridicule ne tue pas au moins mutu soka zaka ka ndoki aka na sonité to landi hein pour ceux qui banango bazaki batuna ba conscience yo commettre treason batio kuna na makambi ya ba vote o déclarer busolo ya complicité avec Joseph Kabila et Chilombo ba yibi Martin Fayulu élection si ba sala ki coup d'état mais bien sûr et bon coup d'état zaka minduki oh mais Donald Trump a sala ki le 11 janvier le 6 janvier ezaki peka coup d'état batu bakei bazui Sénat en possession bakendaki na minduki te bakendaki kana maboko na makolo c'est un coup d'état parce que bazoki institution mboka voilà coup d'état ko kima mkoloba yango tangu François Beya alingaka yebisa avion Chilombo ekitana na njilité c'était déjà un attentat ba interprété comme déjà coup d'état que mutu aza na makanisi mabe bomonde basalaki François Beya no baluke les raisons basale mukamate pour ça bande ko na masolo na mayele moko boye mayelo qui n'est pas retrouvé na bato ba fard to landia ba yuma ba mbendre ba mbororo na lobi boye nanga abanda milimo coup d'état na ekala lelo nda simbeli yango minduki mais asalaki coup d'état na Chilombo coup d'état administratif basali Martin Fayulu formule bayibi ye kibokonzi peuple a voté un président bango ba volé peuple congolais vote na ye et puis bayibi Martin Fayulu qui présidence na ye mutu normal tango yo sali likambo bongo
soko kufana lisumu no na mutema toko koma yango na batestamano ke soko ko mubange na mbetu na hôpital olingo kata moto ndoko sala ba confession buzoba n'est-ce pas po yebi koza déjà ko boy fatigué de vivre mta occupé yote to nanga il fallait que l'exception que yenda za mobali ya solo azana na makasi na nzoto il est encore vivant papa na bambani na mbetu banere bouger na mutu akomi kuna na Accra ndaye ko sala ba confession buzoba boete. Mais l'ironie est que voici cet homme qui avait participé à la coup d'état administratif se retrouve réfugié où? Na Ghana. Il se retrouve kuna kota ba Nairobi et puis à côté est ya Congo. Lelo Ghana bazum PV à kosala ba arme nucléaire. Je suis prête. Il y a quoi analyser que ba materials ezowuta DRC. Je suis prête à conclure ndenge wana. Ezomona na ndenge wana. Mais de l'autre côté bandeko nangai bondi makatango mamulu balobaka ke Congolais boaka na mtema ya mabe. Fo bondi makango bolo baka men mamu. Toza solo bato mtema mabe. Nanga ten Congolais. Nanga appartient na banza na peuple otetela. Nanga zo ko participer na koteka ba biloko na biso pona bamboka msusu bakoma na ba arme nucléaire oyo mboka origine na ye ezalakata na arme malonga te soki atananga akokaki kosala d'une manière asila na ba M23 a sécuriser ta est ya mboka na biso ça serait mieux mais comme tout bon Congolais qui se respecte nanga tali ba compte bancaire na ye na banza ba transfert salami akosakana te tolandi hein. En échange, il va donner l'accès, va piller les sous-mboka na ye. C'est ça le cœur des Congolais. Tolandi, hein? Yango bomoni atanzamba ngako ka ba prière na binote. Les oreilles de Dieu sont fermées. Na prière ya un méchant. Méchant que vous êtes. Tolandi, hein? Nzamba ngako ka binote. J'ai comme l'impression que nzamba ngaka binote. Boaba na mabe. Congolais oza solo ndoki. Congolais omta mabe. Tolandi, hein? L'ennemi, boyebi boza mitema mabe bolinga kata bana na binote. Mais mboko bino bozali ko négliger wana. Lobi boko comme bakoko bar boko zalate, n'est-ce pas? Bana na bino bako héritier bator na bino bozo sala leloti. Po mona mutema mabe ba Congolais. Tozolanda sans exception, botala na Kinshasa. Bandi ya bandoki, plus de 100 000 sorciers à Kinshasa sont allés na stade Kamanyola Pona Koloka en pleine journée, dirigé par Moses Mbiye, leur Mbiaka na kibu sorcellerie, accompagné par ses adeptes, Oyo Mususu, le veuf chronique, était là aussi. Azum PV, n'habite mbalo Azum PV, nini, po yete bika zalaka na PV, yako kundabasi. Il faut zala mikolo, n'habite Azum PV ndenge nini, mazam tabam PV moko ya necropole. Tolanda ya MPV yangu wana tu ya destina ba MPV ya mutwane suka kawapi na necropole kakati ngai na lobi boy 100 000 Kinois sorciers sont allés na stade Kamanyola pour être ensorcelés lisusu par leur mbiaka sorcier. Moses Mbiya asali bino ba cérémonie diabolique mutunyo sa mission komona a vu. Total, les 100 000 sorciers qui étaient là. Ata mutumoko manifesta ta onction nzambe azala kite. Na ba sorcier bazaki na audience. Ozomona kaka milimu pervers ezana kati na bango. Le fameux pervers qui aime enlever les trompes des filles adolescentes d'autrui. Et les 100 000 sorciers qui occupe la ville de Kinshasa, basalaki retrouvaille na Kamanyola. Ezalaki réunion, concert ya bandoki. Tolandi, hein? Les 100 000 sorciers au bazalaki wana. Batomite mamabe, comme tout bon sorcier qui se respecte. Bazok occupé mabele na biso, balingaka Congo te. Bachor, batona bomona ki les 100 000 au bazalaki wana. Sepe 130 000. To rendur kaka numéro to benga bonga 100 000. Bazaki ba Congolais normalité. Ezalaki ba sorcier mutu bazalaki wana. Tolanda bato yo balingaka salite na Kinshasa. Bomoni bato yo ba s'adapta
na environnement à salité. Les esprits impurs, yango babengango esprit impur. Ezalaka l'aise où? Là où il y a le buchafu. Les sorciers que vous avez vus dans le concert des vrais sorciers Moses Mbiye, leur environnement c'est quoi? Buchafu. Entre bango, na esprit impur, bola kisanga point ni bango bazali ko se différencier. Bazé loko moko. Les gens animés par le même esprit impur, esprit ya bangulu, balingi bitochi, balingi buchafu, ils sont à l'aise avec. Et puis baza ba sorcier bokomona bango pendant le jour, ils prétendent d'appeler Jésus. Jésus t'a la passé à Congo. Est-ce que vous savez que la nuit, ba sorcier wana, ils se moquent de nous tous ici là-haut? Oui, oui. Bande ba sorcier bo mona kina stade Kamanyolo bakende koloka en plein jour hein. Ba bo bango pe sauter ces sorciers là. Tolandi hein. Na ba cérémonie na bango ba salaki, tout le monde a vu. Ba so bamba les souter. Kaka bangwana boko ka bango le jour suivant. Mboka oyo vraiment gouvernement za wapi? Ah Yesu. Tala la biso passer à Congo. Tala bilongi na bango lokola Yesu. Tala passer à Congo. Bonga bozo benjur moko lelo moko yengo bonga bokamwa tala bilongi na bango lokola Yesu tala pasi ya Congo. Tang bokendaki ko loka na Kamanyola. Fallait bobenga Yesu ako accompagner bino na sorcellerie na bino wanati. Il était là avec vous? Hein? Ye azana ba faire akende ko accompagner ka ba sorcier na ba réunion na bango ba sorcellerie. Hein? Bokende ko senga ba sorcier na bino bo senga Moses Mbiya bongisa pasi ya Congo. Tokani botika Yesu tranquille. Tolandi hein? Bosenga votre veuf chronique ata la pasi ya Congo. Toyokani peuple mitema mabe bandoki. Yango babata maka chilombo azaya nzambe. Tumvi tenu mona impala lokola chilombo azaya nzambe. Toko te sukona likamba chilombo. Chilombo un traître depuis l'antiquité. Un traître reconnu et confirmé ndoki mwena muchanda. Vous savez ce que les sorciers là qui règnent sur le peuple sorcier. Boye ce que le sorcier a fait. Boye qui m'a comme président Kenya lobby na américain. And he told the truth. C'est la vérité de ce qu'il a dit. Le sorcier de Chilombo. Asala qui semblant, Rwanda nous a imposé une guerre injuste. Rwanda nous fait du mal. Rwanda. Mon nom parle Rwanda. A komi kuna en privé, Chilombo. Lobela biso. Bato bazoko boma, bazairwa. Baza ba Rwandais, to baza ba zairwa. Comme tout bon sorcier qui se respecte. Comme la pomme ne tombe pas loin de son arbre. Un fils qui appartient à un papa qui a trahi la nation ne peut que lui aussi à son tour trahir sa nation. Écoutez ce que votre fameux sorcier national donne comme réponse. Alobi, que ba rebelle ouano bazoko bomaka bazairwa, bazali bel et bien le Congolais. Y'all didn't hear me. Votre sorcier Chilombo vous a trahi. Tangu batuniye a éclaircir. Nani mutazo boma ba Congolais. Chilombo a lobby que les gens qui violent, les gens qui assassinent, peuple congolais, batuano basimbi minduki ce sont des Congolais. Bakwetu ba yaya. Bande konangai, ça change les données. Tolandi, hein? Parce que ceux qui osent que la guerre à l'Est est intercongolais, automatiquement, tu as acquis Rwanda de sa responsabilité dans le génocide de Salamina DRC. La chose étonnante, beaucoup de kaka groupe ba sorcier yo ba soutenaka Chilombo. Bakotele mabagangi balobi, le Congo est abandonné. Tozabiso moko. Bonga bozo injure moko. Boyebi ke ba kiol raté, hein? Bolingi batu ba abandonné binote suko batu ba sala nini.
bakota bitumba oyo ndeko na bino alobi ezali bitumba entre vous ha bokende kotuna negre wana na oyua que lokola yaza na mayele koleka kutu ya batu ya badroit s'occuper de l'homme basala ba rapport pour dire que M23 baza soutenu par Rwanda. So Rwanda azosala proxy war pour na copier le Congo, mention aussi le peuple congolais. Tala votre propre fils, le fils d'un traître congolais, a comme kuna ceux qui passent à la bipolaire. Ceux qui pas melaki biloko nini chilombulombu batuniye po bakata likambu bayeba to condamner Rwanda ou pas. Chilombo alobi que guerre na est eza intercongolais, que le M23 les Banyamulenge sont les Congolais. Makambu Chilombo alobi yango wana. Vous vous souvenez, français ngo pesa trop de vous hein. Bolobakaneni. Vous vous souvenez? Oh langa ndenge nini oyo. Yango to comprendre ka biloko tamoko lobama kana ba parlement wana te. Po lobama ka peka kana ba vous to comprendre ka loko te na ba zero barbar. Na lobi bozali koyeba lisusu tangu yanke oyo akendaka na London. Ezaka na London I think. Aloba kanini? Les Banyamulenge sont les Congolais. Toyokani, yap. Mena soki bosimbi phrase wana. Est-ce que zali ko se différer na tangu batuniye? Les Banyamulenge la sont des Congolais ou le Rwandais? Parce que les M23, majorité bazali les Banyamulenge. Lui, il répondra que bazali ba Congolais. Et zo kende na même chose à l'obela kabino publiquement. Yango mwe nazo ba Congolais boa peuple moko mtema mabe. Bozaba ndokia vina bino moko. Vous aimez votre propre souffrance. Et puis bozana don naturel d'accueillir à bras ouverts tout bon sorcier qui se respecte. Tozolanda, na kamwendengeni jusque-là le Satan lui-même n'a pas encore apparu na ville à Kinshasa pour yambaye. Parce que don nabino naturel est d'accepter les sorciers à bras ouverts. Tokani est-ce que Chilombo soka zalaki anzambe ndenge bo prétendaka? Ça c'est qu'il a fait là, ezali treason. Comment moutou na position cause la président peut donner ce genre de coups à son peuple? Hein? Les 10 millions Congolais bakoufi. Donc personne sera tenu en coupable na tuerie wana salami contre le peuple congolais. Dans un autre mot, beaucoup fi na bino perte, donc beaucoup perte, beaucoup fi pamba. Président zoko représenter bino beaucoup misaka kazalaka ya nzambe wana jour et nuit. Alobi Rwanda babo makabino te. Alobi bino na bino nde bozoko bomana. Donc si vous avez les accusations à faire, faites-les entre vous. Bolo bakasu sur Rwanda tende loko chilomba lobi yango wana. Tolandi boye biso ki bozalaka peuple mususu na banza bongebo kitele na oyuwa wana a expliquer bino biloko nini akende kolobela ba mindele kuna ceux qui bozalaka batu normal mais lokola boza trop busy bo direction na bino boyebeza ka stade Kamanyola po bokende koloka makuna po obo sibo lokame ko kakite ndebo kende ba baksela bino doze kibuchanda n'est-ce pas? Est-ce que beaucoup de mayele yakotuna yanke wana expliquer biso pena nous bien ba Congolais ye apesa mindu ki pa boma ba Congolais à l'acception bilongi na bango po ata tsoki totala taka bilongi ya bato ango ba boma ba Congolais tozo mona ba bilongi ba nélotique tozo mona bato bazana ba face lokola ba Somalien ala kisabiso ba sodo ba simbe minduki na est tozo pen qui vous tient autochtone to tele misabango to tala bilongi chilomba pesa biso explication science ya sika o ya sali que les attributs morphologiques ya batuti ya banélotique ya commission ngo ke baza ba Congolais depuis quand Congolais zakana elongi ya ndengo tozo mona ba simbeli batu minduki ya la biso science wana sika ye moko aza elongi boule elongi ya bantu ye moko aza tala kingo tala mabundi tala bapake ye moko eskaza na aspect ya batona basimbi minduki
Siko ba Congolais ya moni basimbeli batu minduki. Bilongi ya batu wana, morphologie na bango, physique na bango. Eza ya biso, te, ce qui pose la peuple normal. Boye la Tshilombo kitalatala. Bozo un Kivusien de ya vrai. Botele misana ye Tshilombo. Bozo Willy Ngoma. Botele misaye pai. Tshilombo a expliqué biso depuis quelle science. Elongi ya Willy Ngoma eza elongi na biso babantu. A expliqué biso science na sikauti nango na buchanda. Soka sili se explication na ye wana. A mema biso pai na bango na mupompa. Alex biso batatale kinena ba cousin na ye to mona nani azana elongi lokola ya Willy Ngoma. Pourtant dit que effectivement Willy Ngoma est un Congolais. Bilongi on les a retrouvés dans quel de nos villages? Oyo ki Kongola sika Tshilombo yeli batu. Mutu ya mayele ba globalisation. Mutu ya mayele ya kolinga ko forcer le Rwanda ba koma ba Congolais na makasi. Donc kaka ndenge Paul Kagame alinga kabanyamurenge bazongele na Rwanda te. Ndenge Tshilombo yepe ayebisi Paul Kagame ne t'inquiète na yambi bango. Peuple congolais balinga te nazo komisa bato ba Congolais. Comme son père aussi avait dit, ba pesa bole banyamurenge la nationalité congolaise. Ndenge Tshilombo palo bela kabino kuna na London que les banyamurenge sont les Congolais. Ndenge Tshilombo lo maki botika ko bundela mabele kalate toko partager mabele biso nyonso. Ndenge Tshilombo uti ko lo ba que les 10 millions Congolais tués n'ont pas été tués par le Rwanda, mais par le Congo lui-même. Bende konanga. Baby, on nous dit que Dieu ne commet pas l'erreur, mais que le bon Dieu me pardonne. Nakaya Congo, il avait commis une erreur grave. Comprendre, it's beyond my understanding. Hein? C'est au-delà de ma compréhension, ma logique. Comment le bon Dieu peut créer